Shalom bien-aimés dans le Seigneur, un grand merci Nandino Nyosto Bozola Nabiso de partout. Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezofuta, Simanan, Toya Rolbake, Nzamba Boto, Foye Wapi, Elongo, na Papi Kongwe, na depuis Champ de Fond, na Philo Mukwaya Motema Bivence de Homo depuis Londres, na Maman Gisèle Luke, le Motema Papa Emmanuel, na Boston, na la bouche autorisée de l'Éternel, le pasteur Fezamissia depuis Zurich. Bonzambe, na Bonzambe, Yesunde, Mosu qui si bien aimé dans le Seigneur, na émission le to solani to le banin, bande rebelle babenga kibiso, bakomela kibiso concernant affaire Eliane bien aimé dans le Seigneur, Eliane Bafeno, les Kamongo et ceux qui wapi ezokene wapi bakangaki maître na okeboyebi très bien na komo ya maître Doli Monza oyo azali na makala et balança qui peut maintenant mandat d'amener que pour na Eliane mais ici que Eliane azali ezoye banate bien aimé dans le Seigneur et bando mingi ba maman surtout mingi ba maman ba benga ba lobi papa beaucoup conseil moi na moi cité oyo Eliane aleka suna ba TV atika makamyo solo na maboko na Nzambe atika nyonso na maboko ya Nzambe bien aimé dans le Seigneur et bande musuba so se poser ba question mais ezandenge nini ye a présenter ki mobile na ben na télévision ko le tout moment est-ce que ben a boyé bazal sous na bento ou comment eza pe motuna tozomi tuna est-ce que ben a boyé Eliane Bafeno basé sur na Eliane te bolingo ici ou comment parce que juste à présent azopé sa position tenue na ba interview na ba conférence na est-ce qu'aboyé to aboyé en tout cas essayer to me un peu retourner de comment si aya ko expliquer biso jusqu'à présent to yebité que baza toujours na bento baza na benité modèle ba maman ba moni pe ba parents mingi na poto kuna la réaction na c'est comme si azana occupé na mobile te azozo makamongo au sérieux te bien aimé to yebite ezani mais Eliane azo réclamé ba droit na bien aimé dans le Seigneur et ndenga loba ke pasteur sakana na ye a viola ye a longo saizemi mabamba makambo belé Eliane malgré que a présenté mobile ou d'après que abala e ben mais à côté que likamongo boyete il faut que na oti na suka azwa solution il y a likamongo bien aimé dans le Seigneur ndenge aloba ke na banin il faut azo réclamer ba droit na ye ba zone na ba droit Bonzambe na Bonzambe Yesunde Mosu qui si les mains ne triomphent jamais Lola ezofta bien aimé dans le Seigneur tozali na papa Max Mbenga tourner kosobama masolomo ebele concernant actualité concernant makam mayematali mboka boyebi papa Max très bien shalom papa shalom de konanga Alvin Beya shalom na bana Nzambe ebele bazui libako kolanda biso na ngonga oyo nakanisi que Nzamba zana bomo image confinement ma Nzamba zo sunga zo batela lo sambo na biso peza ke Nzamba sunga bandi ko belé bazana mikena poto Nzamba mimuni sanzambe abikisa kanzamba sikola kanzamba azali kolona nyonso akanisa bango ba famille bande ko bazali atteint na coronavirus. Nous croyons que le nom de Jésus ezali kola coronavirus. Nous croyons que le nom de Jésus et ezana bokonzi likona nyonso kola visiter moko moko na bino akomona Yesu. Merci beaucoup papa Max Mbenga bandeko concernant affaire ya Eliane na Moïse Mbiye ezongi suna ba télévision na biso le papa Max. Merci beaucoup Ndeko Alvin Beya pour cette question. Bien que depuis un certain moment n'azora décision ya ko lobeleso makambangote. Mais après ce que tu m'as posé la question, on va répondre à des volets. On va d'abord dans Ndeko Eliane. Et là, ceux qui n'ont qui conseillent à Eliane, ceux qui n'ont nzinga Eliane, ceux qui n'ont famille Eliane, n'ont sengaye avant d'akimia. N'ont sengaye atika komitungisa. N'ont sengaye abosa na dossier oyo. N'ont sengaye vraiment atia point na yango. Omoni makambo tango bandaka de Calvin Oyebi. Toza parmi bato tolubaka pe yango
oyebi ba problème nini makambo ekoza biso oyebi même na Platon il y a des gens qui sont venus pour nous injurier koloba n'importe quoi sur biso mais atako bongo toza ba na Nzambe toza obligé ko limbisa bandeko yo bafinga biso bandeko batiola biso bandeko ba minimiser biso Yesu modèle na biso je crois que yemoko azali mutaliboso aleka pe na école ya humiliation donc pour nga na osenga na Eliane avant de kimia omoni toto barake ko pesa makambo pa Nzambe to mona ko dirait que umelaka et pourtant maman Nzambe sala eloko natana ye apesa dossier par Nzambe si elle a raison Nzambe ko bundela Nzambe yebi ni na ko sala pona Eliane azana raison to azana tort apesa dossier par Nzambe mwana mwasi abenga milobi pe na libala puisque mutako tape point na vie na ya zalité. Moi personnellement j'ai pas aimé sortir te ko sala mikoleleki ça c'est moi personnellement ceux qui conseillaient naé je n'ai pas aimé sortir oyo ato ko sala mikolo mais problème ango pende ko Alvina bato si ba bosana na bango pe yango si ba bosana nango mais rebondissement wana lisusu pour na sepe nango te pasteur Moïse Mbie asala ye malamu soka asala ki mabe soka asala ki malamu soka asala ki mabe ngana osenga na ye la vie continue. Elle a encore un avenir. C'était très jolie dame. Elle a encore de l'avenir. Et je crois qu'elle est chrétienne. Je crois qu'elle est chrétienne. Ce pasteur Moïse Mbie a salaké mabe. Moi je crois qu'elle peut gabi ce qu'a salaké mabe. Sans au moins à que pasteur a salaké mabe. Elle peut toutefois pardonner pour oublier cela. Obi que ce qui nous amène à l'icolo. Alors que tenir compte ya erreur na biso. Nzama ko tenir compte ya makamo biso to sala rai. Muto mote na sena moi o ya rozala. Omoni ndenge zo kende bona banalise danga. Même bandi ko belé bazola na biso elingi ekolakisa ekopesa image comme si de comment ça a besoin mbongo azoluka mbongo azoluka c'est l'image que ça va donner. C'est l'image que ça va donner, on dirait que non, derrière ces dossiers-là, azoluka. Nebi que famille na bango, pesa famille anzalate. Famille au pambama, famille au pays, bamona ka moins loko. Même si famille na bango pe hypothèse ça que non, ozanga pe moins loko. Mais par rapport à dignité nae, papa personnalité, obinenge bibilobi. Une bonne réputation vaut mieux que du bon parfum. Et personne sobino la réputation préférable à des grandes richesses. Papa, ngana osanga ndeko nanga mwasi même na baboti nae, même bandeko bandinga nae. To apesa problème et pas Nzambe. Atika problème et pas Nzambe. Problème et pas Nzambe pour la rater. Que de temps en temps, les commerces médias, au lobby boyé, par rapport à sa personnalité, par rapport à sa dignité, mais personnalité à famille Nabango, ils ont fait sa propreté. Ça, c'est un point de vue. Vraiment, qui conseille, moi, c'est confie-toi à l'Éternel. Tika problème bon Nzambe et puis oublier yango. Maintenant, concernant maintenant pasteur Moïse Mbie, c'est notre pasteur. C'est un berger. Et là, on a bangaka, on a sepelaraté. Lorsque vous parlez parfois makambo bien, il y a les gens qui interprètent très mal. Surtout que biso tobimana ba caché on dirait ça bateau to lingakate, tu vois les cachés batumso ba petolo ba makam avec rationalité. Nous sommes des chrétiens. O ezali sika ya règlement de quantité. Mais nous parlons na posa que makambo ezala bien puis Bible s'il est possible autant que cela dépend de vous, soyez un peu avec tout le monde. Le pasteur Moïse Mbie est un berger. Azali Mokambi. Et ça va te belé. Ba yebi Nzambe na nzela na ye. Eza bato belé ba bikisa mi na nzela na ye. Eza bato belé na nzela ba nzembo na mais tout ce que les gens peuvent dire. Nzamba za Nzambe, azan souveraineté na ye. Na ba nzembo na ye, na ba loyembo na ye, na matia na église. Et j'ose croire que za na bato belé o ba se retrouver katinango. C'est un berger. Alors, Eliane wana, aza mondimi na ye, azali mwana oya Melisi. Quand je dis comme Melissa, donc bile ya molimo nde tolubaka, apesi matea, asungie na matea.
ngala osenga pe na pasteur ne na tuko bana ndeko par rapport à Eliane tant ozo baki avant que on bana pasteur tant on baki asungé na maté apprécié na maté mais ça non bongo te selon et le ya moi c'est relation na banzagi ya mon na molimo na pasteur te mais zagi ya moi c'est na mobile bon. S'il faut considérer ce que tu dis, dans la zone cas de faiblesse, dans la zone cas de faiblesse, dans le cas d'erreur, dans le cas d'insuffisance, au moutaï kozala na yango. Dans la zone anglais wana. Mais Eliane azaki mondimi église wana. Donc c'est son pasteur. Alors dans ce que maintenant un pasteur, comme je le disais là, il a une grande responsabilité le rôle à tata. Papa ya bandiminae, papa ya bato belé o balingakae, papa bato belé o ba bongo na banzembo nae, pe la mateya nae. De la même manière que je demande, je peux dire des conseils, na osenga na yepe, aluka kimia. Atala comment likambo oyo ereko sila. Nga kanisi ete likambo nyonso sila kana lisolo. Lisolo l'équipe ba parquet, lisolo l'équipe présence centrale à Makala, lisolo l'équipe na o nyonso, o tout, lisolo. Si moi j'étais à sa place, si on a qui pasteur Moïse Zimbir, on a qui parmi les conseillers, na eponanga, likambo c'est si la kala. Nandengeni par exemple, aïko kutana na famille, ya mwana mwasi wana, azakuta na bango, Eliane pas ali wana, aïko solo là. Bon, na yoko nyonso bolobi, ça c'est lui qui parle. Na yoko nyonso bolobi, nazali moto. Ce qui n'a pas occasion de chute pour Nabino. Ce qui n'a pas bino mabe. Eliane. Baboti na peka moi Nabino. Na seng na bosa nini bolimbi sanga. Bobonde la pona ngai. Bobonde la pona ngai et na kanisi ete nzamba yoka lo sambo Nabino. Na lingi mupepe asika ekota aba relation na biso. Ezala bino baboti Eliane, Eliane ezalanga. Dangi mu pepe asika, oublions le passé. Oublions tout ce qui est nyonso wana na lingi likambo oyo. Ezoki si batebele l'église. Likambo oyo eleli si batebele l'église. Atanga imoko pe pasteur. Ezoki sangape. Puisqu'on a vu des gens kokomana presse, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Dalingi likamboyo ici la partie à l'élo. Vous pensez que baboti ya ndeko Eliane baozanga kondima yango ezale Eliane yemoko baozanga koboya ngana ngibali bakene na négociation bakene na lisolo basolola et yaza mutu na nzambe aluka kimia baboma kambo esila que de temps en temps et puis moi na sana atika bababa banini na ba sortie médiatique né de temps en temps et kozala penza et kozala mala mingite akanisa un jour pasteur Moïse Zimbir parfois pesa que peta maya mela akanisa ta malamu mo parfois pasteur wana sainini asala kai pasteur pe akanisa ta msusu un jour malamu pe ya mwana wana msusu na moi conseil ta msusu pe likamo songolo pakalo sont les enfants de Dieu et nena profiter pe na likako senga na église to bondela pona likambo oyo to bondela dans tout ça, dans tout ce qui se passe là et c'est l'église qui est fragilisée dans tout ce qui se passe là obi bato boni bazu dégoût ya kosambela bato boni bazali abattu bato boni bazu raison bato boni ba seki kombo ya Yesu bato boni ba choli kombo ya Yesu donc ngani ko senga na pasteur Moïse Zimbir c'est notre pasteur. Iko senga neka que azali tata azali mokambi ya tonga na nzambe nzamba sungae nzamba pese sagesse nzamba pese intelligence atala comment kosilisa kosilisa likamwana kimena nzela lisolo ko préparer ngo spirituellement il a des collaborateurs ko d'abord ko bondela puis ko solo nango comme ça nengi to confondre satana. Cette histoire ne peut pas s'arrêter. Et c'est que les bandes continuent. Il y a le col à pasteur, il y a le col à Moyembi. Ce qui va arriver, c'est qu'on confondre l'ennemi. Même ministère naïe même. Et qu'on risque et connaître peu de problème. Toi, na Kinshasa, même ministère naïe. Aussi longtemps que aussi ça problème, même ministère naïe. Et qu'on risque et connaître moi ba problème connaître moi ba kokoso parce que on meni kinois à l'andeni li comme ça pas vérifier te mais tant yoki kaka boy andimi
Tu vois, il y a des gens qui sont faibles spirituellement, sans pour autant vérifier les cambo. Ayuki kamba la moko ndimi. Alors, l'esprit faible wana. Combien tu perdre bango pour le royaume. Donc, si si moi j'étais pas un conseiller, en tout cas, dossier euro comme un niveau. Je n'ai qui conseiller à Pasteur Moïse Mbi. Dossier au Messi la kalapé, parfois, et Messi la kala, nandenga kimio, nandenga boboto, na Eliane. Aka ne s'appelle ta bola momoko ya Pasteur Moïse Mbi. C'est son pasteur, c'est son grand frère. Dans la vie, il y a toujours des points. Si Christ est notre modèle, Abakazong s'appelle Mabé Mabé. Au cas où, pasteur Mabé, au cas où, pasteur Asalaki est Mabé. Attends, comme Yesu pe. So ba kipe que bon, ngapé na zong sabatona Mabé. Engo zanden. Mais Jésus a dit ma humiliation, moi dans Zambé, et pourtant il avait tous les atouts. Mais Yesu a eu le bénéfice pour naïe, a demandé comme ma perte. Est-ce que Ndekolian habite que Mamouzou Sala Oyo? Ils ont fait ça comme Yesu. Ils ont dit que les aussi la raté. Oh, média. Est-ce que ce n'est pas problème? Et elle est un enfant de Dieu. Est-ce que le problème n'a pas ce combat chrétien? Et ce n'est pas qu'on résoudre au niveau média? Alors là maintenant je me dis peut-être les gens ont une intention moussoussou, intention qu'on nuire, tout le monde a cessé. Donc voilà un peu proposition nanga, baïdé nanga o naza nango, nalingi va que makambo ici là. En tout cas, merci. Mais papa, Max Benga, na bande bazola na biso le bien makas, ba maman surtout ba maman, ne ba benga kinga na poto. Pourquoi mon angazo le trop na TV? Je crois que dans un souci, moko azoli que na TV, mais n'était ça là qui fiancé na que oyaroba là na babo père belle famille baleka qui na TV mais qu'on continue net que na dossier comme on est par-ci par-là et puis c'est intention on dirait que chantier wana baboya na bazar soutenir ensemble parce que moi que une femme oh que écoute que ba prier là ba pas pasteur wale ça présenter ba on a belle famille na ye que bazo bala na mais du coup tout le monde a zongé sur la télévision yo moyenne est-ce que celui que par rapport net que yo pour ba on peut ba conseiller na ba émission ba na ko ça kala une chance au cas engagé ba ni ba est-ce que sengeli ka ko ba na ba comporter ou comment to baboyani déjà. C'est ça que j'étais en train de dire de Konangai. C'est parce que dans le numéro à moi si on a été. Nga suna ina numéro Eliane. Nga na bengai. Même numéro baboti na nga na benga bango to kutana plutôt solo là na pesa bango toli. Pour le respect pe belle famille. Voilà. Par rapport à ce que tu dis là. Nabi que après ma camoire nyoso toana azana avenir eza libosona azana no elinge azana no jeune dame azana mwana muke azana avenir vie ya mutu ba problème ezala kaka mais je crois qu'après c'était il faut atika étape wana il faut tika yango tango son engagement le kaboy bon et pas de quoi et simbate je n'ai dit que nzamba azana Dieu a un plan merveilleux pour sa vie. Et c'est question yemo copé à reconnaître ma faille naïe, ma faiblesse naïe, et puis à décider que voilà à banda vie sika papa biso tout na vie tout ça la erreur. Tout ça la berreur grave, tout ça berreur kingani. Mais mon mec sengé na zona ça peut prise à conscience. Papa berreur nanga na zonzela na décidé nangai. Marmo salama ki makambo oyo. Et les lisaki batu eza makambo sala ki pasi et moi si pas moi sonné nzamba sala. Papa personnalité na dignité na. Ayo bana ko leka kana ba médiaté. Nous sommes des Africains. Moi, avant les canaux TV, non, ce n'est pas commode. Alvin, ce n'est pas commode, et surtout que nous sommes des Africains. Dans le TV, boye, non, papa. Ce qu'on l'a dit là, bien assez sur le monde, peut-être bazolu kambongo ou bien bazolu ke loko mususu. Ce qui est en loko, pourquoi vous continuez acharnement autour il y a dossier wana boy? Non, vraiment le pasteur Moïse Mbi, c'est son frère.
Et j'ose croire qu'ils ont eu à passer de bons moments, ils ont eu de très bonnes relations. Et alors quand nous yambayo, nous yambanga na TV bot. Sur le lot, deux personnes babinga na poto. Et ça à cause na yo Alvin. Comme des hommes, ça peut arriver qu'un jour et là comment Satan a Jean 10 ayaka. Ce que Satan, je sais que Satan a jamais réussi à panzanga na yo. Mais le coup là bâton compréhension pe rozala. A namba na TV na ndiko poto Alvin. On écoute Alvin à Salara boy. On me voit que tu as Selembao. Alvin a yebisara ngabo. On me dit que na côté ma campagne. Papa, ça c'est l'immaturité. Alvin, c'est l'immaturité. L'immaturité. Quand yeba pe ko bomba ba secret et on l'accepte maturité. Vous pensez que bana ba surtout bana Kinshasa n'ont pas connu de problèmes avec des hommes. Bana ba surtout bana Kinshasa ta bana poto. Vous pensez réellement que ils n'ont pas connu de problèmes avec des hommes. Peut-être un problème plus grave que Oya connaître Rango. Est-ce que mon abaka na TV Kopanza? Même si je le fais, et ça pour sauver ma fille Moussoussou, je le fais plus que situation na connaître qui. Mais ils appellent dans le lengue Moussoussou à Rosala Yango. Parce que moi Zembi a sa famille, a sa bande konaï. Ils appellent ba pasteur au pasteur moi Zembi à Ayokaka. Hein? Ici, je ne viens pas causer l'avocat pasteur Moïse Mbi, hein? Mais je parle comme un enfant de Dieu, je parle comme Mutamayele, na souci que ça là, ya kuluka di kambo, to si to baye yango, to si to baye li kambo, to baye yango, on en a plus besoin, on en a plus besoin. Ngana zone na cas de faiblesse, to zan lokola bato na cas de berre, on en a plus besoin et sengeli vie salani. Toi avancer, y avancer par rapport à Vinaye, pasteur Moïse Mbi. Le col à pasteur, soit à reconnaître, je dis bien le col à pasteur, le col à moutou, soit à reconnaître que il y a solo le col à moutou, na quoi ça m'a par exemple, na sala kibo, na sala kibo, na sala kibo, il peut s'humilier, il peut demander aussi pardon, et longo le remonter katinaï, et longo bana nzambe, bobi que na za moutoyo, na les camingi na TVT pour se justifier, mais likambo depuis salam bolandi yango bien naika na TV boy po na natana kotra banda kunyoso te mais na yenga pasteur na bino na ko senga bino pardon na o nyonso boyokaki elobamaki pona ngai pardon ndeza dans ce kende papa dans on azoloba pe on azoloba biso baninga osenga pardon na ko senga pardon bon na ko bongisa nzambe na nkuku na ebike belé tant to koyaka to bongisa pe na nkuku na tata mais likambo tango zu dimension mingi ya boye na bike moi si j'étais le conseiller du pasteur Moïse Mbi mais na bisio que engaki makambo belé bato belé baenga ba sepela pe bato belé baenga ki ba oba bimisa ke na mutema na bango baenga ba zongisa na mutema na ipa na bino ko senga bino pardon si j'ai été une occasion de chute pour na bino bolimbisanga pe bobonde la ponanga j'ose croire que bino boza batamakasi bino baninga bokoya na bino te mengai na sengi bino pardon bobonde la ponangai et grâce à Nzambe ezananga esunganga puisque toza bato to bengami kino liwa pona osani ni kosela Nzambe. Vous voyez sur l'andi lo par exemple nazoba Izaba combat ou yaka. Je crois qu'il y a des choses peut-être à la longue na koloba ou yosunga susu mutuna Nzambe azana likabwa Nzambe azana grâce ya Nzambe et Satan pe akulinga pete mutabongo kotika est libre pour sinon explosion spirituelle et rosalement mingi parfois le diable permet certaines choses, certaines circonstances. C'est question seulement à reconnaître. Il y a reconnaître puis à côté moi je crois que ça la kosenga pardon et ça le pardon est une puissance, le pardon est une force. Je crois que kosenga et puis le pardon libère le pardon libère au moins les lo bande ko belé ce qui na likamutang bimi na poisa boya lokola bato na Nzambe les mieux serait ya ko lukape ko s'humilier kosenga pardon. Je crois que
a perdre naye et a perdre eloko morote na ndeko Eliane na luka numéro naye je vais l'appeler même ba boti na na luka numéro kaka lelo na kozoya yango kosenga bango se baluka kimia hein baluka kimia batika biloko ko bengisa ba journaliste ko ya koloba ko sala boye ba mbongo wana baza ko dépenser ebele ba kosaela mpe ma mosusu ndeko Eliane mutatie point na vino azate. Moutatie point de vie noisalité. Tu as encore de l'avenir. Considérer tout ce que tu as connu là comme les parcours. Les parcours, c'est quelque chose qui est arrivé. Maintenant, il faut tourner la page. Est-ce que l'un ne peut pas tourner la page? Est-ce que l'un ne peut pas oublier? Est-ce qu'il faut s'accrocher dans le dossier ou dans boébé? Et que pousser biso tout le monde on dirait que non. Esprit mo quoi nuisance, esprit mo ya ressemble ça ou bien peut-être bazoluka mbongo, ou bien bazoluka avantage mo ya mokili boye, hein? Non. Pasteur Moïse Mbia repesa bango le lata 1 milliard de dollars. Pasteur Moïse Mbia repesa bango lata le la bibo na pesa 100 personnes dans ma campagne 15 na Gombe et après et la Bible, qu'est-ce que dit la Bible dans Matthieu 16:26? Et que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? L'image que nous avons, l'impression que nous avons aujourd'hui, Zali, que non, ils ont un esprit à nuisance, et puis un esprit moya cop, esprit moya shida, esprit moya rulukambongo. Alors, on a 5 na bango. Baboti, bakutana, basolo ndenge ya kimia, ndenge to confondre diable. Est-ce qu'on peut pas confondre les diables? Il y a dans la famille chrétienne. Pasteur Moïse Mbie, baza ba famille chrétienne. On peut pas confondre les diables. Likambo ici là. Hein? Likambo ici là. Non, je crois que personnellement, ce qui se passe là, non, c'est pas la nangote. Mais je crois que dans une émission, Pasteur Moïse Mbie a landi biso, ndeko Eliane peut balandi biso, elle doit tourner la page, elle a un avenir meilleur liboso na ye, alukape ba maman mayele bazali, o ba ko sungaye na encadrement na ko salisa ye, ba bonde la pe po na ye, a continuer vie na ye lobi pe a kozwali bala to pambola nzambe. Merci beaucoup Papa Mas, je crois que le message est et pas de Eliane, na famille na pasteur Moïse Mbie parce que niveau du Cameroun comédie les autres ça sous bienté pour la église Yankolo en plus pour la famille ya Bafeno. Merci na bienvenue tout bozo dans biso, merci na bandonios tout ba comme biso papa parce que tu na deuxième étape na biso tu dois ba réaction mingi concernant nzembo on a biso o ya salaki karma pa concernant makamwa le bac sur hôpital na biso o eza ya munene na mboka na biso mama ye mo omonya ondeni. Merci beaucoup makanisi que maman yemo les hôpitaux général les alliés hôpital moko ya munene les alliés ngabi que papa na biso azaka po hospitalisé kuna bien que akufa bande ko belé tato bana mike soko beli ba memona mama yemo pamba taki kombo oyo mobutu ayaki na si mama yemo za ayaki mama abotaki mobutu yango apesa ki kombo wana nazu moi tant kolanda nzembo karma pa. Nous reconnaissons Moussala Mounene Mingang Bazo Sala. Nous reconnaissons Moussa Mounene Benfirmé Bazo Sala. Mais Sengeli pe bato baba Minganga Bayebake un artiste, ils ont le colangano toza animateur. Un artiste a yokaka pe amuna kasoka yoki amuni. Ils ont interdit un artiste musicien à yemba nzembo. Au moins par exemple bato lokol ba luambo makiade. Ozala kana yo très impoli okota ndako ya moto kamati makolo te likolo na mesa balombo makedi babeta banzembo mo oyo landi boye pa eopesa mayele banzembo za ko interpeller donc musicien za te kaka bukaki tie tu vois non donc musicien zali te ka pona koyemba ba bêtise nde ba mesenisi biso bord na bord tout ça mais musicien za motoyo c'est un enseignant, c'est un éducateur, c'est un homme d'influence. Moi, je crois que moi, personnellement, je soutiens Nzembo Yakarmapa. Le frère Max Mbenga soutient Nzembo Yakarmapa ou Ayembi Mamaimo. Pourquoi? Ndekonanga beta moi tout et puis ezaka mama imo te di manière générale bopito na biso eta nini ezali ndekonanga yi eta ezani nini eta nini na bopito na biso papa soko za na mbongo te ko kufa
il m'est arrivé au Kenya na hôpital général wa bengi mama ye mwana ndeko yuka mawa bafuna katu utala hôpital les sika peto hôpital les sika ya kitoko mais biso le hôpital sika nkele les sika ya solo ya mbindo posa na pembe na morgue oyo ka solo oyo je te dis mais c'est grave il faut tala bafulu salité wana en quoi il a péché. Par contre administrateur ya hôpital sengela sepela et puis ça est moi fort ça ba OK tout le kato bongisa amona ba konzi ba bongisa mboka na biso balingi bato a vérité te yango zo mo lelo bato bebo ba vérité bazo boma bango na poison bazo kouf balingi bato a vérité te bato yika ba flatter bango ba cajoler bango lelo soke hôpital belé aux a besoin seringue ça combien autant seringue zo bima na poche infirmier bah qui c'est zo bima pharma poche il a raison lorsqu'il parle à pharma poche hein qui c'est peut-être ba ça le ordonnance au boyebo bango ba domingo ke na hôpital et servi peut parfois na ba patienté ou servi na ba maladie ba to kotika ba dome bango moko ba kaboli bakaboli biloko wana ngamona sina mona une fois na cadre ya partage ton pain avec celui qui a faim nous sommes allés kopesa moi biloko ba santé na moi centre de santé moi ya cité papa mais na moni tanka na beti to komo bimabo na moni ko bango bazwi biloko bakaboli kabona bia voilà bakaboli biloko et tabakaboli infirmier to infirmière au hasard de service attends na poche night on a besoin ya ce qui n'a pas exemple kinini to kisinini bodipirone ye bodipirone pas ya bimisi na poche mbongo wana c'est comme ça que ça se passe lelo est-ce que carrément pas aussi à cosita comment l'hôpital rose à salité comment l'hôpital rose à la mbindo comment l'hôpital rose à la luchu comment l'hôpital rose à l'enquête pourquoi sengeli nga non c'est pour la traduire en justice mais ba yeba ke et puis prosoane ça makan hôpital général to rosa kama pas rosa na batte belé ba soutenir même nga non soutenir ye nanze je suis pour tant la nanze mbwana diyo bi ke nga na zalaka na telemela biloko belé mais so mena ndimi nzembo kama pas et puis na soutenir yé na ba prière et jour na peut il a raison et ça gili bango mena ba memo ba que le monde ministre ça na ba kondi voilà tala bobi vous voulez vous justifier c'est ça le pays vous voulez vous justifier non il a raison c'est une interpellation. Pourquoi bato boya ngata na notang ça mon ça ba na classe na bomo na ngandeni même yeso tout ba disciple au mona ngandeni o mais c'est au mona yoza la kana mingi au mona ka to yoza la ka boy bamba on a moni ki belève na nga bazana raison laisse bango à deux apologize bolimbi sanga bo sambela pona ngai mais ce qui a lobby c'était ce qui ils ont quoi pasteur nenga terre sous pasteur a terre et que se retrouver dans ma terre one il faut se dire que la pasteur il faut traduire pasteur wana na hôpital aussi moment neto toza na coronavirus mutakala na biso monani même ba kondisenge baba teyama ba kende sous Afrique du Sud ko se faire soigner ba kende na Suisse ba kende na Porto ko se faire soigner tout le temps bazi ba kambi biso babi ko bongisa bo pito na biso mingi zalia c'est la médiocrité bo pito na biso mingi zalia nous avons de médecins intelligents toza na bato ma yile ba médecin ba infirmier o ba lingi musana bango mais bazo travailler na ba condition nini ba condition ni ba minganga na biso bazo travailler ba condition ba infirmier na biso bazo travailler combien de fois to yo kate ba infirmier ba ke grève combien de fois to kate ba médecin ba ke grève. Et pourtant na mboka na biso ceux bisiko to yiko bongisa ceux hôpitaux na biso et ça ba centre de santé ce qui n'est pas le cas mbongo na bango eza batonga ba 50 immeubles 60 immeubles ba bala basi na bango ba compte ya bana bango c'est ça le problème kutu administrateur ya mama il faut se plaindre na karma pas. Il faut se plaindre na Karmapa. Asenga kutata Karmapa texte wana nyonso na vidéo. Atia ngo na enveloppe. Atinde la bakonza. Bitango na yebisa bino boyo karate. Bon moi maintenant comme artiste sont interpellé biso. Pourquoi bon aussi que la Karmapa? Suba funda oui c'est bon. Aux avocats. Justice hein. Nous tendons qu'à suba funda c'est bon, il n'y a pas de problème. Et nous et puis procès c'est manakati hôpital général total. Kala kala qui sont dans l'hôpital boye le bilo karolia. Est-ce que le hôpital na biso nengaki ke non muto azape ba pesa ata ti ya pamba ata ti ma ya lobo no hôpital ba pesa
Bon plutôt na mse zane mbongo so za na mbongo to kufa tango ko mabopa somba kinga boy sala nyoso ko na mbongo te bato belé bazo kufa po zangi mbongo ata dipirol bat belé ba kufa po zangi mbongo seringue. C'est ça le Congo. Je me demande ba konzina biso pourquoi nzamba ro sala biso boy, pourquoi nzamba ro pesa so ba konzo ba mitama, mais pourquoi nzambe ay ko humilier biso boy, quel genre ba konzi bato zanga mitema alvi tozana bato zanga mitema na kati ya mboka Congo. Mboke tonda bomengo mboke tonda bozi, mais nous sommes en train de souffrir na kati ya mboke papa na mitunaka. Est-ce que za nini? Est-ce que za nini? Est-ce que biso vraiment to ko tika kaka bino na basi na bana bino na mboka? Est-ce que biso vraiment to tangi pe obile non kama ville? Pourquoi ba kangata ba université? Pourquoi? Pour le classe sous natinata eza mboka ya chance loko pamba pose à poste pose à bokondi, il faut za ndeko ya, il faut za na parti politique, il faut eza na bato depuis Congo banda Congo ti lelo bazalaka bakondi. Donc Congo le pays est pris en otage, un groupe de gens RDC za ya bango. Donc biso loko to observer bango total ka ba. Tu peux imaginer Alvito, tu es un garçon intelligent, tu as fini. Est-ce que ceux qui le lot qui n'espèrent la créativité te à la chaîne Naobo voix céleste, mais le lot on a balabala. Un homme comme moi, licencié en anglais, licencié en animation culturelle naïna. Papa, est-ce que nana musala na bango ba pesa na musala? Ba pesa na musala? Non tout na bango, est-ce que ba pesa na musala na bango frère Max ya osa esika songolo pakala. O risque pour kufi na boy. Ba yo pesa ba demo moko boza na demo blocage. Oza na soki demo ya nini? Oza na démonter. Oza na démonter ba ko attribuer ba demo moko boy. Nzoka eza mauvaise foi ya ba konzo bazoka, mauvaise foi. Mutako mi ministre na cabinet na ye, azuka ka belle sœur na ye, yaya na ye, neve na ye, APC poste. C'est comme ça pouvoir na kati ya mboka na biso Congo. Toutes les maisons au monde à Kitoko, eza banani, eza bangoti. Eza ya bango, eza bana na bango, ba préparer à venir à bana na bango, ba tirer ba millions na ba banque, na ba compte, tout ça. Ah, eza pas sindo na ngai. Namoni na badi na ozo condamner ba konzi, ba salini na ya mboka. Merci beaucoup de Calvin. Mama Chaba Mote. Ba te belé oyo ba kambi biso na Congo ba mitama be balingi biso te. C'est ça l'expression. Papa. Obina sepela na Yesu. Bible lobi na Jean 3:16. Verset va te bébé. Car Dieu entend aimer le monde. Il a donné. Il a donné. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a donné son Fils unique pour le salut de l'humanité, pour le salut de quiconque croit. Dieu a donné. God has given. Nzamba pesi. Mais est-ce que va continuer à biso pe ba yiko loba boy? Lelo mutu sa comme ministre. Lelo après 2 mois que notala. Après 1 mois que notala. A comme na 10 parcelles. Mutu za ki locataire. Bati lelo premier ministre. Que no rotala a okomata na 30 parcelles. Siko alve biso siko to iko tika bango na mokili to zandenge nini. Muto budget ya mboka eza na se par rapport ya mbongo ya muto azana ngona compte. Tu peux imaginer budget ya mboka. Muto azana mbongo koleka budget ya mboka. Ba mbongo bazo zona ba mbongo bazo yiba na bango ba mbongo. Beaucoup de gens baza ko attribuer biso ba blocage et pourtant toi na blocage ta. Ngaza bloqué ta, Alvinosa peut bloquer ta. Mais pour nani mutema mabe ya ba konzi na biso. Depuis Congo eza Congo, toza to bato bazo diriger biso, ko bana na bango moko bana na 01, o kititi na bato o ministre, o ki député o ki ngande, bango ebele baza mitema mabe. Ebele ba mitema mabe, les gens se battent pour na ba terrain na bango, pour na bozina bango, pour na fa. Papa, quel est ce pays ba defara mapa na Tongo pour futa na poko api o kimi? Quel est ce pays, même l'IPA à demi-terrain, Soso à demi-terrain? Quel est ce pays où le transport est à casse-tête, colis est à casse-tête? Et Nini, autant que ça, moi, ça passe. Dis-moi, c'est quel genre de pays? Malédiction, Nini, au biso, na Congo, je ne sais pas.
Dis-moi, tozela qui que non tozape mo kondilelo oyo, c'est le président Félix. Félix Bolobayi que Kabila zonyo kolabino toza mo konzi asika botungisi Kabila boche pandi di koloma la l'aise. Lolo Kabila ke Félix a outu ko zo bokonzi. Même langage. Moi je te dis, rien n'a changé. C'est notre frère, nous l'aimons bien. Il est chrétien comme nous, nous l'aimons bien. Mais c'est un peu capé sonité à Kolobake. Bato mingi pe banzinga nzinga nae. Babebi sa ministère nae. Babebi sa mandat nae. Bato mingi bazanzinga nzinga nae. Bao sala ilorote. Ça je te dis vrai. Bato mingi banzinga nzinga mokondi. Bazo sala eloko mokote bao se eloko mokote. Le lot dollar. Déjà tito comme vanine ko bien que nga vie na nga eza lié na dollar te mais na lobby ka puisque na mona ki tableau to comme tito comme tam sous samedi comme na 19 Hollanda et comme na 19 to kende ti na 20 alors tant dollar et matakaboy et ça l'année et même makape biloko non ba conséquence ezali mais au moins na salaire ya mutu et bon ami na ngote salaire à mutu échanger na ngote moi je me dis président Félix Nzamba Sungaye c'est notre frère. Il a un grand défi à relever. Il a un grand défi à relever. Si tu belé voter parce que les gens en avaient ras le bon ancien régime. Non, ok, bango peut baké. Mais l'impression que nous avons, les choses n'ont pas changé. Il y a trop de tâtonnements. Non, c'est pas émission Balasima. Tout le la penza. Dans ça, l'analyse objective par rapport au régime. Voilà si j'ai mission Balasema. Dans ça, l'analyse objective par rapport à bateau bazo kambabiso migo. Il y a trop de tâtonnements. Tout comme Mboka en essai erreur. Il y a beaucoup de ratés. Beaucoup de ratés. Mais surtout mon président, on voit que Azana bonne foi. Il y a Rosala Makambo, Azana Moutema, au moins avec lui on peut parler, au moins avec lui Rotambolano Nanzela Pebo, au moins tu peux moi mon côté. Mais sur le social des Congolais et l'eau que Kaka, on s'était dit avec un opposant à la tête du pays, mais on changer. Mais bateau baye wana paye, ba koti peka en école. École à détournement, école il y a vol, école il y a moi d'abord. Tu vois c'est ça le Congo. École il y a moi d'abord. Eza mawa. Eza heureusement que nous sommes lango vanité. Na moi tout le monde a kufa ba PC bâtir ba immeuble na kati ya cercueil. Na mona papa nous sommes en train de souffrir. Et aussi longtemps que biso to na ko souffrir. Oui peut-être ba musu to kuta pe na mboka za koza kolela na biso. Papa, obi que na moment ya confinement obi degré bazo la banzala Alvin, je te dis na cadre du ministère partage ton père auto sala dernièrement toi qui na quelque part au talba via Alvin au côté qui solo homo via solo lo ko la mbisa ko pola obi que na Lilia Nzambe ministère affaires sociales tu vois mboka chance lo pamba des gens qui nous diraient bazata mutane na vision te pone sengora ba benga excellence et sengba bengo honorable il y a beaucoup de gens qui ne méritent pas comme une excellence et bien ba mériter te comme ya honorable. Est-ce que réellement vous honorable? Est-ce que réellement vous allez excellence? Est-ce que réellement vous excellence? En quoi tu es excellent? En quoi tu es bien honorable? Donc Alvin, à chaque fois que nous avons maman beaucoup, il n'aura pas c'est que si on change rata, si on bande la mukili, les sans âme na bota ma congolais. Pour bateau bazo ba nyoko la biso ba na posa ba boma biso to sali bino nini ba konza mboka oyo. Ma beni ni biso to salibino. Pourquoi bozo nyoko la biso? Conséquence qui ndumbe makasta mboka, qui kuluna eye makasta mboka, to moni même dernièrement aba policier, baki okanga mwana semi, baza ko zwa biloko, tout ça. Parfois to condamner bango. Eza bien on peut pas encourager, mais ils ont quel salaire? Ba policier on a ba na salaire nini? Ba militaire on a baza na salaire nini? Enseignant za na salaire nini? Kota na lopango ba kondi 15 jeep mutumoko, 20 jeep mutumoko. 50 parcelles Mutomoko. Dis-moi, c'est dommage de Ronanga Menzamba Sunga. Je crois que le moment est venu au Sénégal que le peuple congolais ne pas tellement. Peuple congolais pas tellement. Peuple congolais va revendiquer les droits naïe. Peuple congolais doit retirer ba kondiota.
takotika bino te bino boliaka bino ozalaka bien biso peuple tozala ko souffrir heureusement que nzamba za na bomoi. Merci beaucoup papa Max Mbenga tozo comme na fin ya émission na biso mais quand même on oublie que côté social imboka bazolela bazamwa mingi mais arrestation par rapport ya ba ndeko bazoyiba ozomo keteke ba arrestation et côté quand même akamero changer to pesa mokonza mboka temps monsieur Mutayibi faut bakangaye. Ok, liboso ezalaki te hein. Toza ko encourager que Mutayibi muto sali mabe toza mboka mibe ko basambisa et si s'avère que makambo ba reprocher eza solo bon et pe sengo mingi mais au moins problème ya impunité na mboka na monsieur bandika lelo te hein au moins na muto ayebane kayiba kambo koto moka lobi banomé ministre ya matita ba cochon muto ayiki koto ano déjà entreprise songolo pa ko lobi tout mboka Kongo kaka eza lourd bato mombo hein click mombo et kiri mombo hein bazona bango mboka notage c'est ça problème c'est ça problème ezali ako mais bato na ba yebani ba bomi Congo ils sont vivants ils sont là ils sont connus ils n'ont jamais été interpellés ni arrêtés bakanga mingi za mene tinga ba sulu na sali mo na gafe ata ni émission bo ora lobi na prison centrale à Makala. Yo nongo zabo so gafe est-ce ba kanga batwana ils sont connus bato ba bomi Congo bazali biso yango na senga na peuple congolais sengela telema peuple congolais arrestation yo mondeni OK mon nouveau président azuli kanisa Rolande ya mo na moko mais tonabe que toza ko encourager ngo so muto sali mabe bakanga ye basambisa ye nanyo yo c'est notre gouverneur actuel hein a porté gouverneur Oyakala André Kimbuta plainte. Oui, jusque là, ça présumé innocent. Tozo zela, taba organo sambat. Des dossiers comme ça, nga mingi tolo bango. D'abord, on a besoin d'un présumé innocent, aucun samba. Et après cela, nous tozo moi maillé la royeba yakolo. Mais on a besoin profiter pour la question, on a interpeller. Bon, on se base na parcelle de pouvoir pour n'amboka na biso. Que ezali m'amène. Je crois que il ne faut pas changer. Oui, bah te belé sur bazu bokonde n'amboka na biso. Et belé bakota ba magie bakota bikota kota bisimba yango baza sona motema bato belé na Afrique moi eza faute na bino population te parce que to moni président lobby botelemela ki to moni lobby na masina bazo betela Kabila maboko bazo zinga kazonga bokondi. Bon, au moins les lots batois, barosenga bato Kabila azaye mutu aina malamu aipel mabene lokola mutu. Mais wana analyse nazo sala. Somi lelo bato congolais wana. Raïs Azan de Konambango, betele maboko zonga eza kanda. Obi kanda zani méchant que baza se retrouver te na mikolo. Tu vois? Bato bateke elika que voilà, tous maintenant nous opposons au pouvoir. Avec lui les choses vont changer, tous allons bien boyer. Mais bah moni que toli na biso pe 3 fois par jour te. Bah moni que non moi na pe ceux qui ba neni na université so futi pe Minerval te batie mwana na balabala poza musale foza la peine de koya poza musale foza la ndeko ya tu vois quand c'est ça problème eza ba congolais kanda wana yango ba même muto asala ki ba mabe ba applaudir ba acclamer eza kanda wana donc bato bazo kamamboka baza ils ont un grand défi ya ko relever ya ko satisfaire ba congolais. Mais nazo mona eza moi passe pour eza kaka mutuka ba changer ni loba nango muto nani vianga kufa na bose ko na rigini wana mungulu diaka eza ni ka ba changer ni ba changer sika ba changer moteur mais ça na ka mutuka moko ezo continuer nango que ali mambo ezo kende boye na pesa ba openda chance mingi ta ko réussir pour bato mingi bazo kamba biso baka na posa molimo kimuyibi eseli kati na bango te molimo détournement ici kati na bango te souci à peuple papa ta la vie tous en angolé souci à peuple yaya tozanga ta mito comme tozanga reliate na mboka neti ya Congo tozanga ta bilamba mais tozanga reliate kolia le manger ba mboka msuba se ba sota mama kolia ba même na ta nzambe sa biloko kolia obi ba sujet de prière mso to de nzambe même nzambe moi zo kamage o bonde na nzambe pe sanga biloko kolia il y a des sujets o to senga su nzambe te to senga nzambe ba grand dossier to senga nzambe amine o senga nzambe elamba
au Nzambe transport, au Nzambe biloko le Nzambe a regretté. Mais biso to comme au Nzambe biloko olia. Ok, tu as na suka papa Max ya émission na biso mutuna ya suka ezaki réaction na ezande na bandeko ke bazo senga liberté ya Victor Kamé liberté provisoire kuna na kati ya prison santé na eza bien te et paraître bande muso bazo ba ke bateli poison banini basala mabe étant na eza bien te na poison paraître que asalaki ce qui peut crise na prison ya Makala dispenser eza kone bongi na ete faut abima di banda ya mboka parce que kuna na prison vie na eza dans au moins les conditions papa. Bon, un dossier très sensible où on a maîtrisé pas tellement dans ce pays-là, le bâté. Mais on met une politique, on a l'accès au papier mouchoir. Mais nous avons un papier mouchoir. On a un papier mouchoir à la question. Mais nous avons un papier mouchoir, c'est un euro moussous. Alors on a un dossier très sensible, on a maîtrisé un pendate, mais après les 11 et puis dans la banquette je pourrais donner mon avis, je pourrais donner mon opinion, mon point de vue par rapport à ces dossiers. Message que n'a pas été voilà que ça montre, mais ça n'a montré MC ça n'a gourmet voilà ça gourmet maintenant ça le bat voilà que ça a nous a TZB. Il faut faire beaucoup d'attention à ma politique. Certainement, je crois qu'il y a un problème, il y a des problèmes. Donnons du temps en temps, il n'y a rien de caché qui ne soit découvert. Merci, Papa Max, c'est la fin de notre émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de quoi le votre numéro de contact et évolution il y a partage ton pain. Non, partage ton pain, nous continuons malgré le confinement. On a fait merci, ils ont bandé malgré le confinement. Mais bazan a souci à kokanisa baninga. Au même moment toza où il y a confinement, aux yeux orphelins, veuves, vieillards, les personnes vivant avec handicap, bangonde penza bazo traverser un moment très difficile. Dernièrement, tu es un homme de vieillard moko, tu connais que la bango bi kile osum tako mukolo na mboka na biso zaka ndokia aza rejeté azala abandonné qui mawa mingi mais to mimele ki bango o to zaki nango tozo continuer ko tambola na orphelinat par-ci par-là. Je bénis les seigneurs na bandeko nzamba pesa bango motema malgré confinement mais bazo ça l'effort il y a ko kanisa ba orphelin bazo ça l'effort il y a ko kanisa ba veuve ko kanisa vieillard tika ete nzambe apambola bino mingi déjà ba bibiso ministère en zali partage ton pain avec celui qui a faim naza ko encourager bino ya ko sala malamu surtout na moment mais ezala peka na moment où te mais ko sala malamu ezala mode de vie na bino et sunzamba pambola pour que toi aussi tu sois une bénédiction pour les autres. Sunzamba peso makoke alingi na tourne aux la bénédiction pour na mususu yeba que la religion pure, la religion saine ezako consiste à ko aider ba orphelin, ko aider ba veuve, ko aider ba vieillard, ko aider catégorie wana oyo bazali mukile sondola mukile a abandonner bango yeba que en le faisant nzamba lola a bossa na ote nzamba lola a kotika yote to ba ko sala mabe to le mana ko sala mabete et to le mana ko sala bolamu te plutôt c'est ce que j'allais dire to lemba na ko sala bolamu te et nzambe a futa bolamu nyonso auto sala ka numéro na plus ali plus de 143 89 360 77 Zamba Pambola plus de 143 89 360 77 plus de 143 89 360 77 c'est le même numéro que tu utilises pour WhatsApp 77 ok merci beaucoup Papa Max numéro monsieur Yamante c'est Bonzambe na Bonzambe Yesunde mon fils bien-aimé dans les seigneurs en tout cas les mains ne triomphent jamais merci na Arnaud Gazaïs ma caméra merci na Binonyo Stobola Biso to komina fuka c'est la fin de notre émission Bonzambe na Bonzambe Lola ezo futa simana to yoro bakinza mambo to kwai wakina masa zo sa biso bye.